Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est quoi? La prière à désordre. Comment ça? Voilà, prière à désordre. Il y a trop désordonné. Au monde, l'église catholique, même prière, au Bassalaki, 6 heures. Tant que à 12 heures, même prière, on a. Tant que à 19 heures, même prière, on a. Ordonné. Moi, quand je suis chrétien, je suis à Bouki, à midi à Panzi, à 12 heures à Zikisi, aux Awapi. Ça n'a ordre mon robot. Organiser prière, n'a pas ordonné. Congo Zibula Meso TV, y a la reine Omba, mon pépé oyo bato ba pemelaka. Bolingo vraiment soke zalaka tambongo. Mena sangi na la reine Omba pesanga talumenya. Mama yo 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 yo. Bonjour, bonsoir, vidéos internautes. Mbotelebino banso baïbalela salima ba news na site kitoko ya Congo Zibula Miso télévision et paiwapi salima ba news aza kosala kaka mosala soki na pesi mbote na bayangate et ça mama be moi mingi merci la patronne babi moi Sinzambe mama sociale Mister Cash maboko banque babi pa na union son kimia ya yo ya ngwana ma maman chérie la reine Omba on est ensemble tout ça Moussala, moi ça Alinga bongote. Merci beaucoup maman mon chéri, on est ensemble. Merci José Pelé Messa, tonton Alain Bolabika, tonton Raoul Maluma, merci Nebi Teboza et Belé Bozo continuer couper sa biso ba conseil pour naka avancement ya œuvre et kende liboso na esebino mikolo yo. Sali ma news obetana masola bana nzambe. To sunga pe bana nzambe mususu ba oba meka moko tenga ma ba oba to betaka masola bana nzambe. Merci déjà na ba oba sabona ki ba ope ba sabona kité. Bo continuer ko s'abonner quand des alara au quotidien na YouTube beti Congo Zibula Miso télévision par là et bimisolo penza mangongane bimarawana ozuka lisapino doki ka place wala et comment déjà s'abonner quand de bon mone sala wana beti wana oza mobimba to tinta bino ko s'abonner bongo pourquoi c'est parce que herbe émission ekotaka bo le kaka tellement ebele moi ko tinda la moko sima mosusu ezalaraté ya on tinda bino bo s'abonner pour bozo ka émission et comme la bino à la page. Merci beaucoup fidèles internautes. Na profiter pena souhaiter to pena présenter ba joyeux anniversaire nanga na mondeko ya kati ba obi moi na maman ingénieur Fabrice Kassia ma joyeux anniversaire à toi mon yaya chéri on est ensemble tous et la rara ça quand des ala ça biso tokos ça biso to fêter kala musika ba bingula kapele ko samba joyeux anniversaire à toi grand frère chéri merci Schwaber Bilandou ma fille bolobi di so mokondi Biloka Kata Liboum. Je vous salue famille Maputa, mon réalisateur Rodrigo sans plus tarder. Nazanga monté na plateau, tozana monto na Nzambe pour na ba oyo balanda qui émission dernièrement. Merci na ba conseil na bino, merci na ba reproche, merci na ba remarque ya monde sala salima ba news avimba akola et surtout ba conseil na bino et sala biso kitoko mingi. Merci na ba opi balanda qui émission dernièrement quand tu essayes bino, ce qu'on a question, on a besoin prophète, on a besoin solana, on a besoin question comment ka juste na page na biso mais ce qui est à PV bolukanga PV voilà numéro na ngeza ka juste affiché wana bobeti salima papa bozwanga to soli en privé et comme mobimba pa yemoko prophète Montonan Nzambe Jude Hazard qui s'est présenté ici sous pona baye oyo balanda qui émission dernièrement tout ça continuité suite au fin il y a émission autobeta qui topé ma solo auto sola qui la fois passée na likambetali ko ndima na lingala. Merci beaucoup, restez toujours branchés to ko ça invité na biso to pe sembo TP à se présenter pour na ba oyo bazala kité pe ba oyo bazanga qui émission la fois passée. Bonjour papa. Bonjour maman. Na bien que mingi modadi parce que na bien en tout cas Nzamba bolingo prophète on s'est présenté pour na baye bioté na ba o baye kokuta biso na émission siko. Voilà, on m'appelle prophète Jude Ayasemale, c'est ça mon nom. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Jude Ayasemale est un serviteur de Dieu. Il lui parle à l'Éternel et il les sert de tout son cœur avec son temps et son énergie. Ok, merci beaucoup, prophète. Jude, moi, synthèse, il y a moi émission, à ta 2-3 phrases, tout ça qui dernièrement pour la Voilà, on a fait l'autre fois, j'ai démontré comment il faudra croire en Dieu et pourquoi on doit croire et la manière dont on doit le faire. Alors, la foi,
comme j'ai dit naloba ki na mission ile kaki wana et ali eloko ozo kotisa biso na makambo nzambe et ali eloko ozo sala que biso tozala encore raciné kokangisama na nzambe tata. Donc la foi des abongo c'est quelque chose qui est important dans la foi chrétienne et dans la vie chrétienne. Il y a des bases, des racines na Italie bonzambe. Donc un chrétien doit développer sa foi, doit faire croître sa foi pour que yangonde permettre à koka kobimisa makambo o Italie ya nzambe tata. Voilà, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup, prophète Jude. Tokendemo lomba ngona mbote pe na baye bazolanda yo, baye bio, baye déjà tindela ba lien ba basabona, to linga basabona. Moi mingi ça la bien. Déjà, merci à toute personne qui me connaît. Déjà, j'ai dit merci à mon père, le Rav Nodi Zabili, mon papa, respect. Et merci à tous mes enfants et qui s'abonnent déjà, qui balandango moi mingi, pesi moi, c'est pela qui na moi émission en haut, on appelle ça merci. Alors on go la nangai oui nga soit au koleka à travers site la biso. Alors tu vas nous voir là, on va parler au solo là et puis tu vas comment koko ba ensemble. Donc abonnez-vous pour que l'émission paye talema, pour que l'émission paye qui est liboso pour na paye mukolo na CP la paye. Amen. Nzamba pambolae na tant oiseau pe sabiso et puis nzamba accorder mikole belé na sena moya. OK, merci beaucoup. Sans plus tarder, tozo kota jana ba question na parce que télévision za kangonga kande tolobaka tozo betali solo etali konzima ona lopoto ba bengi foi kozana konzima photo e baka ba Christonio en tout cas bo s'abonner na sabino mambo kitoko be nulle part ailleurs car na système na kitoko Congo Zebulami sur télévision. Tozala wana ka te pour la musique, concert ndule tout ça non toza pe na moment moko tozo vraiment temps ya koyamba basala nzambe ba exhorter biso ba expliquer biso parce que Bible leki munene za pe vaste nde lelo to yembeli bino moto na nzambe en tout cas bo simba ja ba agenda bo zo ba bike bo fungola ba kaye ba nini bo za péter rester toujours branché na système kitoko Congo Zebulami sur télévision. On est ensemble avec mon réalisateur Rodrigue Kawale restaurer je te salue mon vieux et penza ma casse c'est pour l'émission moi mingi ndadito bandana biso na ba question ya biso mingi lingala po batu ba comprendre ka moi trop pasteur question ya yambo question ya liboso ezali est-ce que ezape na batu o to pe ba chrétien o bazangi foi. Donc est-ce qu'il y a aussi les chrétiens sans foi donc ba Christ o bazangi konzima bazali. Oui, bazali dans ba oyo ba pona bango ninga ba yamba Yesu wana isili nimba yamba Yesu wana isili balaya baloba kutu ote to sto yamba déjà isili donc makambo so na tala bango te du fait que yamba Yesu wana pona isili donc akokipe ko sambela pete afaina e pa bi nzamba osala te si aussi longtemps que yomoko. OK, parce que travail o ya kondima wana mutu ye mo kutasala ya nzambe te. Bible lobby ni tutanga ki na passage o ya na émission précédente babi moi na moi si wana amanda komi lobela katina ye que soki ya simbi kaka ye na bande komi lobela nzambe te. Donc aussi longtemps que yo moko en tant que chrétien oza ko sala travail wana te koyeba ko activer foi na yo parce que kondima wana ba activer ango. Alors sozo yeba ko activer ango te ya ba chrétien so ba azali na foi te ye pona ye ninga yamba Yesu ade sili asala travail ta se travail a te donc ninga yamba Yesu wana pona ye makambo tu esuka wana. Excusez prophète nda yamba Yesu pona ye makambo tu esukiana azana na foi te mais ayamba na Yesu mais au moment qui en lui tu vas remarquer que azana est stable azo vivre ne bien azola muka o nyoso azana ngo besoin nzamba osalila ye et yana bato ebele pe qui ne croient pas en Dieu ils vivent stablement mais oh et ça là que différence est entre biso na bango et élévation. Élévation na biso il y a très différent na moto o ya zone de melanzambete. Vous voyez babi nzambe tanga pambola ka yaye tanga pamboli yo yaye ekoya te na ba komeka maebele
c'est-à-dire ba chagrin nyonso wana te mais oya bato mususu wana ya ngambo mususu wana il est béni oui mais aza à l'aise te ana mbongo na ebele mais à l'aise te nzambe ndazala bongo so apesio eloko yo moko osepela na bato basima yo osepela okotika en aucun jour ko regretter pour kondima oto zolo kondima wana ya force ya puissance oye simba chrétien. Vous voyez? Alors aussi longtemps que mutuana a la force wanate a la capacité wanate ya ko fanda vraiment la vie chrétienne, il sera baloté il n'y a pas oya isani ikoti malade tout oya isani ikoti misère tout isani ikoti poye ana ikaka. Merci beaucoup, prophète Ozaka. Kana question, on a vraiment la moni obimisi ba sous question et bélier. Puis c'est une occasion ba sous question. Tout coup on a qu'il l'autre fois, na pasteur moko bon il était pasteur selon histoire passée nae. Azala qui pasteur, alobi qui azo regretté tinani ni azala ka mosala nzambe. C'est parce que bato oye o bazo sungaye na ministère na petit frère ne assemblée te ayebi nzambe te, mais nzamba sa la kengolu aza bien à vivre pas comme les autres. Tandis que Bible est si biso que Dieu il mettra la différence entre ceux qui te le servent et ceux qui te le font pas. On a Bible de lobby, on a selon pasteur, on a meilleure différence en moi jusqu'à présent. À tout cas là comme on était tandis qu'il y a celle là nzambi na ba jeune ba veille ba retraite, il est toujours là pour servir Dieu. Mais il y a une différence, on a tépolé qui naïe assemblée la té après église une fois qu'à dimanche après c'est bon ba don ba ni na bima qui ma à mon place les qui n'ont assemblée mais les qui n'a pas béniqué. À mon apas les gars de est-ce que Avivana est réellement? Baza famille mon corps, baza oui. Famille. Balobi, surtout dans les tafato les bottes moko. Oui. Mais intimité à mutuna mutu et que c'est nous. Makambo ya mutuna mutu dans le secret et que c'est nous. Makambo ya sala na secret yo yebité. Pourquoi ça a évolué à bongo yo yebité? Moni, secret na yemo muta yebi secret na yemo. Kondima pe na biso pe to yebi ndenge to ndimela nzambe ngala yebi ke nzamba pambola. Dieu stabilise, Dieu élève, Dieu fait tout. En Christ il y a tout. Na kata nzambe na makambu tout est allé tout. Na lobi yabi le monde a été créé par lui et pour lui. Nyonso eza en Christ. Ba bonheur tout wana eza en Christ. Il y a tant où azo bake azo regretter cause la musala nzambe. C'est ce que j'ai dit dans lobaki na émission prédé na baki boyabi nzambe à travers mingi naba ba élu pas des appelés. Yango no moni mutu o abenga mate afusuka na nzela. Tant abenga mi pe il faut azala pe fort. Pour y anzoto. Il faut azala fort à se travailler yemo konano. À traiter cornaye durement. Apporte pour la lui bongo. Traiter cornaye durement. O le kaba impuissant ya mokili oyo ba désir tout ya mokili oyo. Ezana se. Yo ndo sanini. O dominer ba désir wana. Azo regretter. Bon. Il y a ba désir. Il a côté animal na ye. Côté féminin na nemte sala bon. Côté animal. Alors, ako alukanano, hein, a surmonter ba désir wana. Alors mon que réellement nzamba ali. Yenda sala mo travail wana. Ya ko surmonter ba difficulté wa zo mona wana. Alonga la bonzoto. Ate corne durement. Alors mon que na motozo envier wana. Le envier zalate. Traiter corneille vraiment n'est pas traiter corneille durement, cela veut dire quoi? Moni ba désir tout wana mbongo à voyager à salabo c'est éphémère. Nous les chrétiens on ne doit pas chercher les choses périssables. Les chrétiens cherchent les choses non périssables. Yangonde et salayo lobby. Ba matériel wana ba ndaku et là ba logo périssable. Jésus pouvait aussi nous sauver avec l'or et l'argent.
C'est périssable, non? Vous pouvez te sauver avec ça. Maintenant, il dit non. Oyote. Na sauvé bangona oyo eleki owana. Il a non périssable. Attendez qu'on ait durement à kokako qu'on matisse un peu moi dosia ba désir naie. Parce que ba désir wana soka a balusi angona nenge ya bien. Hein? Alors mona que makamba osala wana ki nekboso. Amana ki na ko ndima na ye mata. Poko ndima mata pe kitaka. Matarape kita. Ce qu'on a ta marche na yewana a dominer un peu ba désir na ye. Désir na ye pour être fort. Ok, d'accord. Merci beaucoup, prophète Jude. Tozoko bakaka, toi qui message moko vu que bakoma ki ngona essai émission tellement zaki mamba ya zaki privé à komelenga na privé alobi aza pasteur atangi kombo na pe kombo église je te salue mon pasteur question na yango yo déjà aza pasteur aza na église mune na kambaka mais aza na défaut moko et qui akoka kate ko résister devant ba fille na invité ceux qui motanzambe bongo koki ko sungaye et après émission pe no pe son numéro na mais moi question na pe sunga ba nyonso o bazolanda biso yango na lobi aluka kaka ko dominer ba désir na ye nyonso o wana yazoloba wana ezakati na ye takati na ye aluka ka a dominer yango atika ngo espace pour dominer sur yete yende a dominer sur yango aluka koluka aluka ko za ba désir wana comme ça katinaye, ça fait partie de son corps, de sa vie, qu'il domine ces désirs-là. Quand il a envie de nyonso wala zo bawala, a transformer la positivité mon propos. Aluka, tant ayoki bongo, a prier dans mon bouquet, a banano ko prier, à côté de la prière, bandi ko prier. À au monde que à travers les prières là, ti a osambela wana, ba désir wana, a l'école na. Yende. Merci beaucoup, pasteur. Réponse na yango wana babi luka o dominé ba désir na yo prophète yo pétant que moto na nzambe to zong sapé no micro na ngambo na yo et tant que moto na nzambe et tant que jeune que vous êtes là je te vois tout jeune na ebi que oza moto biso na toza ba imitateur en Christ mais je pense pas que yo poza moto ko sapé na ba désir moko est-ce que RI la ka yo o domina ngo comment parce que ça je ko sapé tenter na nzela pa ba fille na ba message, on a appel, tout ça. Au surmontable après voilà. Yango na zo pesa moi conseil wana. Na biko dominer yango na. Ti ozo ka ba désir wana. Ce sont des désirs négatifs. Donc yo peut ko transformer désir wana et comme positif. La chair est faible. La chair est faible, oui, nous ne refusons pas. Mais cette même chair-là peut t'amener à voir la grandeur de Dieu. Cette même chair-là, dominer en Gokak. Tant que vous dominez en Gokak, par exemple, pour ça, on met la maille. Tu n'as pas la maille. Tu n'as pas la maille. Vous dominez la maille, pour ça, et Kimi. Tu n'as pas la maille. Tu n'as pas la maille. Au bandit, côté prière, on n'a pas la maille. Si on met la maïté, on a une décision. Si on a dominé, du coup la maï, on a dominé quoi maï. Si on a moi envie, on a personne. Et qu'est-ce qu'il y a des fois domination sur le cognos. Et ta façon aussi de faire les choses, ta façon de servir Dieu, ta façon de prier. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est quoi? La prière à désordre. Comment ça? Voilà. Prière à désordre. Il y a trop désordonné. Au monde, l'église catholique, même prière au Bassalaki na 6 heures. Tant que à 12 heures, même prière on a. Tant que à 19 heures, même prière on a. Bah ordonné. Moi quand chrétien na tonga avec abuki, na midi à Panzi, na 12 heures à Zikisi, oza wapi. Ça n'a ordre mon roboyer. Organiser prière n'a pas ordonné. Ça n'a pas moko. Et là ça beaucoup. Ordonner la prière d'aditorie pour ordonner la prière. Et là ça beaucoup de chrétiens y a nini. Hein? Kozanga maturité. Na ko bato ba kamba bango.
des problèmes. Makamba pesa bango wana des problèmes. Po mututa azo kamba yo wana. Mututa azo ko kotsana makambo nzambe. Faut apesa yo moi et kambelimo boyo ça la différent. Très différent na oyo ozwa avant. Bomoni? Makambo nzambe ya problème moko za nini? Ba chrétien bazo luka kozwa nouveauté te. Tango loko ya nouveau pour na bango. Omo ate oya bonzambe te. Oya te. C'est comme nous, moi. Je suis un prophète, un alpiniste qui cherche toujours le makambo, à l'écolo. Nous les alpinistes de notre ordre du Dieu créateur, Bisso, initié par mon père, on a Ekambeli Nabiso. D'une nouveauté, une autre manière de lire la Bible. Vous voyez? La Bible est autant la Bible est un mystère ébélé. La version des armes est bien. Et tal est l'inayo. La façon il y a quoi interpréter Bible wana il y a problème. Alors les chrétiens il faut pas ordonner un peu comme la bango. Comment qu'on s'embelle na bango? Comment qu'on se connecter na bango? Pas changer un peu, pas changer un ordre mon bouillé. Pas la prière ordonnée. On a la prière très désordonnée. Kasi yango moto na nzambe yango totuna ki question tozongi suna question na lolenge nini tokoki kochango en ordre ba prière na biso ba chrétien lolenge nini comment faire pour tozongi sa ba prière yango en ordre tokoki kosala ndenge nini to sambela ndenge nini yango wana il faut que na mukambi bien mukambi oyo aozwa tant naye ya kosala ba recherche tant naye ya se connecter na nzambe po azwa moi eloko asika wana na kozwa eloko asika wana ndako yeba comment ko kamba batu oyo na ba pesa bango na ba pesa pardon alors na ko kamba wana nde osala que makambu tout aoluka asala hein na oyo etali ko bondela nzambe pe akopesa moi ordre mon boye kaye a ndoka melango batu prière des abons prière il faut ezala ordonné ok à 6h ensemble la boule même prière wana ensemble na RTL zalango qui oso répéter même prière té mais wana ordre mon bondé ça la que au kota on a l'église catholique bana ordre ba ensemble là 6h même prière il y a salle d'attente mais salle d'attente wana bato baza na kati wana ba befisa ngam belé comment ni bana ordre les chrétiens bana ordre te ba prier tellement désordre que ndé ça va venir bango ça les autres bon donc ba loka comment être instruit ba leader spirituel ba papa o bazokamba ba pate ya nzambe baluka mo nouveauté atanga mo makambo sika aluka zo inspiration moi inspiration sika nde sala que yep ayeba comment orienter bana naye na moi initiative sika omoni bato o ba bouleverser monde rega la pensée moko penser ka moko wana des Martin Luther King abimisi protestant et tout machin pensez ka moko pensez moko wana tango yo zo bondela wana pensez ka moko ko ya wana et ko ki peut changer pe vision na mobile peu bokeli boso bazo tenter ya yo kanzambe donc baluka en moins ça va vraiment bien pour bananzabe ba bénéficier na moi de mia wana. Merci beaucoup prophète, merci l'homme de Dieu, to me camper ko sala makambo ya moi malamu pour bananzabe ba bénéficier na moi lumière wana prophète na mo lobeta c'était mingi pour na ba kambien
yo sotaka biso kendaka toujours likolo mais yeba keza pe na bala mususu o ba ça l'effort bima bango moko parce que to mona bakambi to yoka bakambi to expérimenta bango donc pour les acquis parenthèses tozongi na mama na likambo to pe moboko ya likambo na biso tozala kinango ya kontima ba bengi na li français la foi prophète est-ce que okokipe kozala na foi okoti lola to koki kozala pe na foi okeli felo makamba okota lola to keli felo. Le mystère de ténèbres le ciel, je vais vous dire une chose. Nyonso wana elomoko. Na ténèbres, na paradis elomoko. Ah bon? Ça elomoko. OK. Nzambe attribua Satan Lucifer rôle wana. Au contraire, Bible dit nyonso wana après nyonso wana na so ekoma nini logo moko. Donc makambo kilo la na keli felo wana italika yemoko. Merci beaucoup. On a tout fongola qui tous ce sujet on est très intéressant. Surtout vite on fongolango et comme makambo Montréal zo signalinga déjà télévision Isala Kangonga. Merci fidèles aux internautes. Merci tonton Raoul Maluma. Merci ba ban so balanda qui émission oyo na bokebi penza en tout cas to comme na suka poser émission si la télé na banti bozo réclamer trop ma to na choix télévision za Kangonga. On est sinon bo s'abonner bo bando zoaka ba suite fait donc comme mamba boita mamso e fonga mi komi keno la lola na lui fait les aka restez toujours branchés na site ça qui toko ya Congo Zibula sur télévision ils ont continué ko l'accebino makambo ya lolenge na lolenge nulle part ailleurs car na système ça qui toko ils ont kumba mapaye moko la reine mba moi sinzambe moi ça pembe moto na nzambe excusez-moi question moko matinga on les a Saint-Esprit na bombi moi message au clé pour na balandi biso et surtout ba simba ki ba carnet ba simba ki ba biko moi message mo kakata ya moi 2 minutes. Un message clé. Je vais le dire en français. Pas de souci. Les chrétiens qui me suivent maintenant là, changez la façon de lire la Bible. Changez la façon d'interpréter la Bible. Ça vous aidera à mieux comprendre les Écritures. Ça vous aidera à mieux comprendre même la pensée du Saint béni soit-il. S'il vous plaît, prenez le livre, levez-vous et voyez la lumière qui vient déjà. S'il vous plaît, changez votre façon de comprendre les choses de Dieu. Changez votre façon même d'interpréter les passages bibliques. Et vous allez remarquer qu'avec moi, que tout ce que vous allez commencer à interpréter aura de sens et aura une vision et aura une lumière. Ajoutez un peu du piment dans ce que vous avez déjà. Ok? Essayez un peu de comprendre les choses autrement. Et ça vous aidera à bien comprendre la Bible et à bien comprendre les choses de Dieu. Parce que Dieu ne le comprend pas, Dieu ne le définit pas. Et Dieu ne le connaît pas aussi. Alors, ça vous aidera seulement à comprendre la pensée de Dieu et pourquoi Dieu t'a envoyé ici sur terre. Alors, interprétez-le autrement. Nous, dans Shofar School, si tu veux étudier bien les choses, viens dans Shofar School. Je t'invite déjà. On a un séminaire de quelques jours qui vont aider aux gens à bien penser et à bien voir les choses. Donc, invitez-vous. Contactez maman à Opesayo, coordonner et puis aux oies. Moi révélation et moi bien OK mon dadi ba invité na biso topé ba tuna biso balantaka biso na ba site nyoso escane soto le kaka ba réclamer ki pe ba mso ba senga ki mo numéro ya contact et mso mamso et sengi te fait les cap na biso fait les cas directement pas na yo mon numéro ya contact. Voilà, mon numéro c'est plus 243 81 147 2004. Plus 243 81 147 2004. Merci beaucoup. Merci Dadi, merci pour la disponibilité. Merci fidèles internautes. En tout cas, to komina suka. Ya basta mona biso mokola lelo o ngai molobe na bino sali maba news na tondisa makina enzombo ya ko présenter binongo parce que zaika mambo nzambe tata bino mo bo comprendre pe bo moni. Merci ba eban so déjà ba s'abonner. Ba opino ba salite bo sa apeka lokwa ba msusu. Ceux qui po s'abonner qui au moni message et elio partager pe pa ba msusu okozala vraiment béni. En tout cas na ba maté ya
kitoko boy message ya kitoko edio yo pezwa partager pe et pas bat mususu moninga na pas partager quand na lobaka bo continuer ko liker ko aimer pe ko partager ba émission ya biso kitoko na système sur Congo Zibula miso télévision o wapi salima ba news elongo na réalisateur Rodrigue Wawa tozo saka musala et pe sa zuwa te tozaka na to sala musala nde sengeli zuwa ezala te merci la reine mama boboto mwana batu ya nzambe moi ça pembe Mister Cash mama Oumela Simba Nzete merci ba banso balela salima ba news encore une fois de plus jovial anniversaire à toi mon frère ingénieur Fabrice Kassiama on est ensemble tozo fêter déjà mon pandi oyo merci beaucoup famille Maputa Mobimba famille Wawa Esther Moussi sois bénie ma fille on est ensemble restez toujours branchés na site on a bino kitoko madame Nasi Sadi Samotema batu ya tonton de Clos bolobi kuna yoje ya mamoto mekato mekio kangami mama Nasi ya yo yango wana heureux sur le mariage ya couple Kamosi bolobi Kamosi au sali esengo na biso on est ensemble partager pe émission liker aimer et ça biso énormément plaisir Ousmane mamutu de Kati na mona ba conseil na yo pe eso sa kitoko restez toujours branchés na système na kitoko biso na notre kutani à la prochaine édition Congo Zibula Meso TV ya la reine Omba mo pepe oyo bato bapemelaka bolingo vraiment soki ezalaki ata mbongo me nasengi na la reine Omba pesanga ta alumenia mama yo automatika ba mama la reine Omba mokoja ba mama la reine Omba mama la reine Omba balobi oza mopepe bapekisaka moto apemba te Oumela mama wo la reine Omba la reine mama